Bonjour, bonsoir na ere écoute les bino. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Toye lisusu na poko lelo bandeko na nga. Ya kozala solo biso ba télévision na bino, eza toujours grâce ensemble. Yanga vana banda na pesi bandeko ba soutenir Mabia Star TV. Na pesi Christopher Songo mbote mingi peso zali. Na bosa nto kopesa Dr. Achille Kapesha mbote mingi. Na pesi Daddy Ilenda mbote mingi. Na pesi Junior mbote mingi. Na pesi lisusu Babi Pati Nzambe, Madame Dauphin. Donc Pati Nzambe yo déjà tala kayo. Merci beaucoup na soutien na bino. Na bosa nite kopesa mbote na nga na Gino. Babi l'homme à la taille de Jésus. Merci beaucoup bandeko na nga lelo toye sous na émission na biso ya relaxa ndenge nini okoki ko perdre libumu. Pamba te libumu zo boma biso mi ba mama. Papa pe ko salela ngo zo boma amso la ta chemise. Omona boutezo karamate ezolo ko zo bebisa elenge elamba. Yango tellement toujours toyaka na émission to solo la yango lelo toye suko solo la à propos ndenge nini okita libumu. Ozo na besoin ya kosala na yo régime te, ozo pe na besoin te ya kosala physique po kita libumu. Kaka biloko nazo lakso bandeko na nga ekoyede pote o kitisa libumu na yo. Bandeko na nga o naza na citron. Naza na citron na nga misatu yango. Na bandi okata yango bandeko na nga bomo na bien. Bandi okata yango. Na longo na badikoshi o tobenga badikoshi. Babi vous s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Babi Mabia Star TV, babi makamono surtout ezali kuna na chaîne Mabia Star TV. Nyonso koleka ba mateya, ba sonore koleka, ba conseil koleka, nyonso surtout ekoleka na kata chaîne Mabia Star TV. Yo na bande kona ono s'abonner te please s'il te plaît vous s'abonner. Tous a besoin soutien na bino. Bien sûr vous soutenir bisote donc ma plein. Soutien na pardon, citron na nga na bano kata mike. Bano kata citron na nga yango, bozo mone na go kata ngo. Babi o kosala na yo taille ya sans physique. Ozo na ndoko ta okeba physique te. Ozo pe na droit pete ke ya kolera biloko ya diet ya kokonda. Kaka o bandeko na nga papa mama okoyi kosala na ngo pona kokitisa mabumu na biso pa mate mabumu ne libumu zo bibisa masolo trop la te lamba boye mona chemise zo kokate robe zo kametirete te kitoke lamba ezo mona na te yango la star ayo relaxa bino méthode ndenge nini okoko kita libumu ndeni la star akita ne balbalbake la star ndeni oza na bana 6 mais oza na libumu te secret na nga yango yo lelo nakangi motema na nga te na ko fonla motema na nga relaxa bino secret na nga ndenge nini na salaka poke la Mabia aza na libumu te na nombre abano tozali ezaka na technique bandeko na masiko na ngoyo na kati na tango awa na te citron na nga awa na kati 3 citron na ye kozwa lisusu njinja na nga oyo akobana kopalola ngo la ta njinja na moko parce que mayo na osala ngo ya 2 jours mayo ngomela na osala ngo ya 2 jours donc il faut assurer que au paloli citron na yo bien citron na ngo bandeko na ngo bomoni na paloli yango bien yango yo oza citron na nga yango et pardon ginger na nga yango na paloli nango bien na chango awa na sani nanga na zupe citron na sangisi na citron pe na sangisi na ye kozwa sikoyo na zi sikoyo mai nanga na tie ona kocha 3 kopo kamba te na osele nango kola 2 jours
na tie kopo na nga mai awa na tie de na tie 3 bandeko na nga nde bozomona oyo ezotoka tokotika yango vraiment etoka makasi mingi oyo biloko nasaleli natie awa oyo bandeko na nga oyo eza miel yango eza mpe très important ya kosalela yango ntango mai na biso ezotoka oyo eza passoire na biso oyo na koyingola ntango nini ekotoka bomona kani na kosala yango kopo na koutilize yango siko tozozela mai etoka. Merci beaucoup bandeko na ngai oyo ezali tangawisi na citron na biso ezotoka na tangawisi bomona nde napalolaki yango eza na kati ezotoka otiko vuma ezotoka mwa ndambo bali bandeko na nga bosabone massivement na chaîne ya Mabi ya Star TV bali bozala dessus te babone na nga so nape mino mbote partout bozali napesi lisusu mbote na nga na Junior Mayangi sikasika napesi mbote mingi sans oublier Willy Church napesi mbote mingi napesi mbote na nga na Françoise babi mama na Melchi na kati ya Edmonton balobi wa ma copine propre napesi mbote mingi napesi mbote na nga lisusu na Nene Nzamba babi mwaso azanga mabende te na porte-monnaie na ye na Rachel John Ngela napesi mbote na nga Rebecca babi wani ba base ya Mabi ya Star TV yo s'abonner massivement batemi ba bakela Star pour autant comme batu mususu biso pour autant comme te soko biki ozo ni soutenir Mabi ya Star TV bandeko na nga okomeli nga na message au compte na Facebook na nga ezali pe kaka Mabi ya Star TV okomeli nga kombo na yo ekosala bien pa malasima na tanga kombo na yo ba o bazo partager image ba bandeko na bo partager to sur ba mama oyo ba bouté karama bien te to sur ba papa ba fait karama bien te ezali vraiment traitement vraiment très important ya kosala eloko ya komelaka yango presque chaque jour osala ngo pendant 1 mois okangi photo na libumu na yo na ndenge libumu okita bandeko na nga okopesa nga raison bo négligent te nga secret na nga eza yango bomona ke la Star aza na bana me naza mana libumu te nasala yango mingi yango moni na fungoli motema na kolakisa ba mama na kolakisa ba papa botilisa mi formulaire oyo ekosala bino malamu mingi citron na biso bandeko na nga ekomi ezotoka vraiment yango tomona yango ezotoka ezotoka naza na besoin ba remarque na bino naza na besoin ba commentaire na bino naza na besoin ya soutien na bino bo soutenir ngai bandeko na nga oyebi kaza mwasi aza mwa eloko ni la Star bake eloko soutenir Mabi ya Star TV mobala yebi kaza na eloko toza na besoin na bino na Mabi ya Star TV toza na besoin mbe kaza na mwa eloko ba mama kaza na mwa eloko en attendant na biso ezotoka ezotoka ntango ezotoka bandeko na nga esilisi kokotoko ifo ozala sika etoki vraiment ntango etoki nakangi moto na nga nazwi kopo na nga oyo ya monene nazwi passoire na nga oyo ozomona passoire na nga oyo nazwi yango oyo sikoyo na koyingola yango tobengaki koyingola tabani koyingola yango nazomani nazotsa awa ndenge na kati tabani koyingola yango bandeko na nga bomoni neti na te mai na nga awa okozela sikoyo mwa moke mai ya moto ekoma mpe tiède ekoma mpe mwa na kilo kokomela
Mais avant mélange bandeko nanga mai yango yo okozwa kopo moko verre à kopo moko ngai yo nati verre nanga kopo moko awa verre nanga kopo moko nati awa nakola siko miel nanga nazwi miel nati tobosana te ya kosangisa miel eni miel nyonso tu okotilize yango naotya 2 lutu na miel lutu moko lutu mibale ntango okotya bandeko nanga kobosana te obandi kobalola yango faut assurer que obaloli yango très bien nasi bomoni na kata verre ebaloli mami très bien siko oyo komela yango 30 minutes avant ke na mbeto avant ke nokolala 30 minutes omeli jus na yo oyo ya citron na tangawizi 30 minutes avant ke na mbeto s'il vous plaît faut mela yango na pokwa 30 minutes avant kende na mbeto. Merci beaucoup na bandeko botalinga na nsi na laksi bino secret ya la star comment kokozala libumu plat bandeko nanga ozwi citron eza ça dépend mai ndenge nini okose na combien de jours mais kuna to ça pe belé mai eza na frigo ou mais ça pe mingi mala o mingi te nga na sali yango 3 na sali 3 citrons pas maintenant on mélange pendant 2 jours donc on met la verre moko lelo na pourquoi na buta vana lala na melisu moko lobi donc na tie banjinji ba tangawis misatu nazuka citron moko na tie na paloli ale na sangiso na mai yango suko etoki sema na rensango na pasola oso pe pasola binga we pasola on bomoni na sima nango nazui verre moko na tie awa verre on komela na pokwa na sima bandeko nanga nazui miel nanga o nazui de lutu na tie. Merci beaucoup na bandeko nanga o sepe na image ndeko nanga partager commenter bon s'abonner massivement bali makamba bien eze pa mabi ya Star TV nyo surtout ekozala na kati. Merci beaucoup na bandeko bolandinga, merci beaucoup na babone nanga oyo ako s'abonner tanga komona image na peso déjà merci mingi so oza mwasi na biko zana bilo oza na moye loko so oza mobile oza pe na eloko vous comprendre donc merci beaucoup na bandeko bolandinga nzamba lola sala bino bolamu soki nzamba ye lelo na butu te bandeko nanga toko mona le sumba na sima na image na kolakisa koma okoki koyede mobali na yo na kaka na biloko ya mike oyo soki mobali na aza makasi vraiment mingi na mbetu te koma okoki kosalela ye pe mwa biloko moko tokisi po ke epesa papa nzoto makasi yo na lobi bandeko nanga soki osabone fina ngonga wana pamba te soki tobwaki ba émission na biso ozalaka toujours na temps ya komonaka ba vidéo na biso. Merci beaucoup ezalaki ndeko na bino na pesi bino mbote mingi ba obozwi temps ya kolandanga. Merci beaucoup d'avance bandeko ba partager. Merci beaucoup na bandeko bo s'abonner lisusu na chaîne ya Mabi ya Star TV. Nzamba lola sala bino bolamu. Bye bye.